La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Triste nouvelle, bandeko nanga toye ko informer bino triste nouvelle oyo ekomeli comédienne na biso na kombo ya Rosmi Muchopi. Rosmi Muchopi aza comédienne oyo toyebi biso nyonso, aza na batu na ye oyo asekisaka, aza na bafani na ye oyo balingaka ye, to pe bafani oyo ye alingaka. Alors tokokaki te kobomba likambo oyo to tokokaki te kozala pende kokota likambo na motema biso moko sans que toya ko informer bino eloko nini oyo ekomeli comédienne na biso Muchopi. Car nde bomoni tokomi triste nouvelle, car nde bomoni tokomi sango ya mawa, vraiment toye penza na sango ya mawa. Mais na kati ya sango ya mawa oyo toza pe na ba regret moko oyo tokolobela yango awa kaka na Irsil Botelwa TV. Alors na pesi mbote na bato bolandaka biso, na pesi mbote na bandeko nyonso o bolandaka Irsil Botelwa TV. Mbote na bino esika bozali, mbote la famille. Bonjour, bonsoir, wana boyebi. Et dépendara na air oyo oko landa émission tope analyse na biso. Ngana lobara toujours na air oko landa Irsil Botelwa TV. Eza air oyo oko décider oko zwa bonjour tope oko zwa bonsoir. Alors lelo toye na sango ya mawa oyo ekomeli comédienne na biso Rosmi Muchopi, tolali tolamuki na sango oyo ya mawa yango toyeko kabola yango na libota mobimba yango toyeko kabola yango na batu nyonso o balandaka tope balingaka Irsil Botelwa TV. Ndeko nanga tango s'abonner, zwata ya ko partager na Facebook, zwata ya ko partager na WhatsApp, zwata ya ko partager na Facebook, zwata ya ko partager partout. Nzambe a ko pambola yo. Na lobara toujours ba partage na bino nde esalaka avancement ya chaîne na biso. Ba partage na bino nde esalaka avancement ya makambu nyonso. Alors na sepeli vraiment na bandeko bazo partager, Nzambe apambola bino, Nzambe asale la bino bolamu, ba obo partageaka tope ba obozo recevoir lien tango s'abonner, cliquez sur la cloche de notification pour que prochainement olanda lisusu eloko nini oyo Irsil Botelwa TV aye nango liboso na bino. Partagez biso partout, ba Facebook ezali, ba Messenger ezali, ba WhatsApp ezali, et osala malamu mingi. Triste nouvelle ezali ke mama na biso Rosmi Muchopi asili na kubungisa bongo petite sœur na ye. Donc akufeli leki na ye ya mwasi. Ba photo o bomoni na tsheli bino liboso wana ezalaki na video. Donc Muchopi asalaki video azolela leki na ye akufi comme aza star, comme aza comédienne, comme aza moko o asekisaka biso, comme andima osala musala comédie na mboka na biso, Muchopi asalaki video azolela. Asalaki video na ye azolela atie na statut, atie na Facebook na ye, atie na TikTok na ye. Alors video wana ezuma makoba mwa ba commentaire ebele, batu batuni bosalaka yango ndenge nini. Batu bakamwe koma muto aza na shock ya okufela ndeko na ye. Koma muto aza na pasi ndeko na uti kokufa bazwi ndeko no bakotisi ye na ndako ya malili, ozotala nde bazokota ndeko no na ndako ya malili, mais ozo filmer otie yango pe na réseaux sociaux. Alors lelo tokolobela pe likambo oyo tokolobela pe point wana po tozomona ba video yango ezo circuler ebele na internet, batu bakomi kaka akufeli ndeko me asali na ye video atie na statut, voire même tangu ndeko okata motema omona ndeko ngaza lokola papa na ye, omona ndeko ngaza lokola mama na ye, omona ndeko ngaza lokola leki to ye na ye to membre moko ya famille. Mais okomona mutu azo kata motema, mais mutu azu na ye quand même audacité ya kopublier video ya jarwana, azu na ye quand même audacité ya kopublier video ya lolenge wana, mais mutu a publier yango na internet sans le savoir que oh yazo publier azali ndeko na ye.
Babiloko o lelo toye tolobi tomoni Rosmi Muchopi a publié tolobi mais eza babiloko oyo ezo régner na TikTok na ebite bandeko na biso ba congolais soki bokomo luka pona kozwa ba vie il faut bo filmaka ba bibembe ya bandeko na bino bibembe ya bandeko na bino kaka ba congolais botaka na internet en tout cas côté wana penza en tout cas tozoyeba te soki eza mupepe nini oyo ezozwaka ba congolais. Batu ba fingi Muchopi batu balobi na Muchopi bele o sala ndenge ni personnellement nga na okokate na kufeli na olela mutu nde na ocho kufela soit papa nanga nazo lela nazwi caméra na tie nazo lela après na poster yango en tout cas na kokoka eloko wana te na ebite bato bo sala ngo ndeti ndenge nini. Lelo na mboka na biso peuple congolais respect na bibembe ezalaka lisute ba respect na bibembe ezalaka lisute surtout banda batila biso TikTok tokomaka ozwi likambo nyonso o filmer ozwi likambo nyonso obwaki na TikTok ozwi likambo nyonso obwaki na TikTok pona oluka visibilité ozo respecter lisusu bandeko na yo te o respecter ebembe ya ndeko na yo te mais otie na TikTok croyant que non nazoluka kaka ba visibilité yo zo tiaka po batala ba aimer batiolo ba abonné ba aimer batiolo soki ba commentaire batiolo ba j'aime mozo bosana ke o wana kufi azandeko no ya makila ozo bosana ke o wana kufi azandeko no bozana ye makila moko peuple congolais komi na je wana makasi eza kitoko te ba video bongo zo circuler to ebite ba tu conscience eza lisute to ki TikTok yango kaka na muto azana bolingo ya ndeko na ye to na muto azana bolingo ya membre ya famille na ye na muto azana bolingo ya famille na ye akoki jamais koya na video moko oyo ya ndeko na ye tomona kina auto mona na fe na YouTube na TikTok a video ya ndeko moko azokata motema alali na mbeta hôpital azokata motema mais muto a publié yango leki na ye propre a publié ya na ndenge azokata motema a filmer ti a publié Naliputa na tolo ya zo kata motema mais ya zui quand même temps ya ko filmer na place zo tata ya kokumisa nzambe ya ko orienter oma ya nini ya ko orienter ami ya na ye na maboko ya nzambe ya kotika ami ya na ye na maboko ya nzambe nzamba yamba ami na ye na kimia mais ye na place tika ta ami ya na ye na maboko ya nzambe non akobonda tate pona ami ya na ya kobondela ta pona ami na ye moko te mais azo bondela te azu na ye caméra zo filmer akoki tate kokumisa ta nzambe parce que nzamba retirer molimo ndeko na ye non po babina ba circonstances to kumisa kombo nzambe na ta pasi to pe na ta bisengo to reconnaître kaka ke yeso za nzambe donc na ta pasi to pe bisengo to zala ba reconnaissant ou reconnaissante na vie ya ko reconnaître kaka ke yesu za nzambe po yenda za mettre temps pe ya circonstances po yenda permettre ka liwa na ba vie na biso ngalo ba satan ata aye a signer liwa no mais soki nzamba signer ki ngote moy okufe yo zala te mais tout le monde a bandé qu'on a biso ba congolais en tout cas bo dossier côté eloko wana o bo salaka ozo lelande qu'on a ozo filmer au moins que mutu a filmer yo atinde lo vidéo ndo tena statut ke ba filmer o bande pe ko yeba te nga na ute Congo kolela papa nanga tous les vidéos bato batindele nga tous les vidéos on nga na lela ki esa vidéo te on nga mona jina tina caméra na bandi ko filmer o mona ka bato ba filmer yo o mona ko zoye bato e laksa ke muto azoye baté ba filmer mais na moya lelo komi o mona pe mutu pe na ju caméra te pe na caméra vide devant boy ate pe na boy après na suka o retala o tali po bitika na plibie non ce n'est pas bien. Et à qui to côté bandeko. Et à qui to côté. To respecter bandeko na biso o ba okufa. To za posa to mona kate ni vidéo ya bato ba kufi, ni vidéo ya biso bato to lela. Non. Au moins que bo bandeko li l'ensemble ya bato ba filmer wano kotia no na statut. Po ba choc mususu. Tala bato ba kufela ka ngai na bando ye bateke. Au moins, na atie vidéo, soit atie photo moué, atie photo ya mutu tanga zaki en vie, atie baba signe même misu. Au moins, na kayo tal, au moins, on mais kokufela, isa painful. Kokufela, isa passe na motema. Au moins, na meilleure façon, ya ko se défouler, ka so poster ba photo. Au moins, na yo moko zo mona que non. So na o publier ba photo, isa meilleure façon, na nga zo ko se défouler. Mais isa te ke ko publier vidéo ya ndeko na otanga zo kata motema.
Batu ba osala ngo na TikTok bandeko ba video ezebele o to ko lokota to zuzu to kangisi to yeko lakisa bino abotala koma monde komi na suka botala koma mokili komi na suka koma mokili baby botala nde bandeko na biso ba congolais bazo salir bazo sala soni ya ko plibie bandeko na bango o bazo kufa. Eza kitoko te okozwa nini soko plibie mama na wa kufi ozi ba video na ye otie ndenga zo kata motemo otie na internet okozwa nini yaya okozwa nini ba vie ya TikTok emema batu nulle part ba vie ya TikTok efuta pe ba million te eza batu musuti ba plibie na TikTok ka pona visibilité ba futa makapete. Et on a battu muso ba plibie na TikTok kaka po azolanda visibilité mais na kota mbongo be ba futa kana bango yete mazo plibie ka parce que azolanda visibilité azo plibie ka ba mona ke page na ye eza na temps ba mona ka page na ye esa la succès okoyoko ya ko plibie ba ndeko na yo te okoyoko ya ko plibie ebembe ya ndeko na yo te eza kitoko te. En tout cas, tu es qui kolobelelo kona pona bandeko bazo plibiaka bandeko na bango. Ozo lelotie caméra. Bosala ngo pe batu ba mona lokwa bino nde bozaka na mawa. Peut-être bosala ngo pe batu ba mona lokwa yondo za na mawa, yondo leki mawa, yondo zoka mawa ndeko na yo te. Ya kitoko te. Toye bate soki eza bilembo ya tango asuka to eza nini. Franchement tozo ye bate. Basini oto omona lelo eza bilembo ya tango asuka to eza nini bandeko baali suna bobangi te omona mutu akufeli me aza kuna te bandeko boali suna bobangi te okufeli ndeko me oza na okuna te ozo plibie ba video moko emsu na hôpital ndeko no azokoka kolia te ndeko no koto baso ezotanga ndeko no koto bien te omoni pena video oza so na plibie yango eza kitoko te pona ndeko nanga mais batu bazo plibie ba n'importe quoi na nino na TikTok pona kaka azwa ba vie wana tie ba maya miso tie nzemba liwa me api bien de konende nga zo kufa bozana ba famille te o balobelaka bino bozana mawate na mitema na bino yoko salir ba réputation ba ndeko na bino malgré si ba kufi bozana mawa wana te eza kitoko te peuple congolais tozwa conscience et ana bato ebele na ba TikTok wana ba osala ba vie et ana bato ebele na ba TikTok wana ba obonga na vie babonga na vie ngalo bango Maria Tumba aya na TikTok Maria Tumba a mutu moko bato apesa bato ebele posa ya osala vie a mutu mo apesa bato ebele posa ya osala vie na ndenga mabete ba Maria Tumba na tande bayaka na TikTok bazalaka nul bazalaka eloko te ba chacha d'or tande bayaka na TikTok est-ce que na TikTok na baba salaka ba buzo ba obiso to salaka ya kitoko te. Ya kitoko te ya na bato ebele ba ozwa vie au sérieux ba obonga na TikTok mais ça pe na bato ebele o ba oyeba na bango utilisation ya TikTok te ba oyaka po basambusaka baninga ba oyaka po baplibiaka ba video baninga na bandenga mabe ba oyaka po basalaka mabe bato ebele ba abongo mais tona bato ba obonga na TikTok tona bato ba osendeti ba chi de business bo mona ba mama na biso bananyo ba mama na biso ba mama na mama Nisha o wana bato ba oteka na TikTok aye na business na tie na TikTok ka TikTok eza meilleure façon de communiquer ba client ba somba biloko nao eza meilleure place au sala ba publicité bato ba sa ba pub na bona ba TikTok ba oteka biloko na bango baoteka biloko na bango mais bino boyo osala TikTok na ndenga salite na ndenga mabe na ndenga plibie ba n'importe quoi na ndenga osalir ba réputation ba ndeko na bino ba congolais eza vraiment kitoko te eza kitoko te ba ndeko nanga alors tika penza mulimo wana elongwa kati na biso e ozala malamu mingi mais bino obolandaka biso toyaki ko umela te liboso na bino toyaki penza la liboso na bino na pesi bino merci nzamba lola apambola bino bandeko na ngai
Oh, Kotina X, Botola TV Mbali, Boso, Koboso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez ma émission na biso et aux amalam, na lobarato, partagez na Facebook, to partagez na WhatsApp, to partagez na Messenger et aux malam mingi. Partagez partout, Nzambe ako pambola yo. Mes condoléances na famille mobimba ya maman na biso comédienne na biso Rosmi Muchopi. En tout cas, ba comédien to laksa bolingo, ba bi ba laksa bolingo na bato pe ba laksa bolingo. Alors ceux qui Rosmi Muchopi pa laksa bolingo na ba comédien, ceux qui Rosmi Muchopi mona na ba matanga to mona na pe na matanga na bango et osala malamu mingi. Rosmi Muchopi courage kande baloba nzambe nda pesaka yende pe azwaka. Donc tant nzamba décida ka mutako décider autrement azate. Ezan Nzambende a décidé que ndeko na yo atika yo na mokola lelo, ndeko na yo atika libota na bio na mokola lelo, donc Nzambe kaka azwa lokumu. Lela lokola bana Nzambe kande baloba na ba circonstance nyonso tokumisaka kombo ya Nzambe tata po yende maître ya temps pe ya circonstance. Merci beaucoup wananga na bino tokutani à la prochaine occasion ce qui est sazongite. Na prometa ki bino na yeko umelate, na prometa ki bino na yeko umelate, ngai ope na umel na ngate na silisi analyse na ngai. Alors tokutani na bino à la prochaine occasion ce qui nkolo a zongite. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.